Bamususu balingaka te kosukola ngo na mai oyo po mai oyo ezali salite makasi. Ah ezali bayaya mais bino pe yo po sukola na mai. Osukola na mai. Osiso sukola. Yo po siso sukola. Ka sukola te. Pona nini? Malili. Bomoli bandeko bazana problème penza ya mai ezalite bako suka basani be na mai oyo bazali kosamaka na mai moko ya laksa bandeko bamona nangana lingaka vraiment balandi ya podcast bamona biloko eza koleka na lingaka te bamona nzamba chef nzamba na lingaka bamona biloko toko kotisela bango ndenge baza koleka bomoni ndenge bandeko ndenge bali kosakana be na mai ndenge bali kokende na mai kaka basukola kaka boy matu basukola mais kati kotala kuna nanga mtomoni tiyo ni eleki wana bacho nyonso ta biso ba wesa so leka na bacho soko batu ba osali ma yechola microbe bechola batu ba sokola ka bongo kasi ni ebwaka microbe pecholi au moins ka baboto sabuni toni kakabu nzambe ga mtabatela ba ata sokola ma ya pompe okufaka bomoni ndenge tozana bandeko ya Montréal sunga bandeko oyo ezali installation oyo ba obenga ngo be wese mais na kati wana bomoni tiyo yango wana eleki tiyo yango wana eleki tiyo ya niei yango wana eleki ekendaka bisika ete bana ba kosukola bo ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza te mwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza te mwe misale monani minga kolobeza te touti mosika matolo mingi bana membre bandeko balandi ya chef nzamba toza kotel sabino culture ya mboka na biso pe mabine ya mboka na biso tozali na kati ya biso podcast television babi ya biso podcast television masolo kitoko masolo pe malamu tozali be na mai ya mosolo bandeko basukola ke bele mai ya mosolo bomoni basani ndenge zali wana mo realizo basani bandeko ba ko sukola basani be na mai ya mosolo bandeko za kopesa be pasi pe mawa mais kolen sama na mai oyo ndenge bato basukolaka baniei elekaka na kati ya mai oyo basalite le kanakata mabate belé basala bawese na bango basalite na bango so basumbi elandanaka na mai o taninge bandeko ndenge bazali kozwa mai kokena ngope kotoka mbote atananga moi liloba papa nanga boni papa boni santé ça bien toye awa na mai ya mosolo tomona bato basukola ke belé na mai ya bato basukola ke belé penda za mai penda za na mikobe belé puis bazonyika basani donc sunga banka onyika basani sikoye baby komisalite makasi to senga na bino bakonda moko botala le biso penda makambo ndezo leka penda eza pasi mingi penda na kota plaza penda eza pasi makasi so bo le biso solution ya ocha bariti des zones na kati penda ba pompe na kati penda mapango esala bien makasi penda eza quartier déjà développé makasi vraiment bon skoto yoki basanke ba wese zalaza na kati ba wese awawa eza ne bato za pembe na mai donc wese to sala kati yoti na mai yango nde eza to sala système matériau direct bato ba sala bongo pona nini po baza pembe na mai position pena bien ya moyen pena ya kosunga bango pena ba suma ezati bibandeko awa
to komia wana katikati bomoni mai e bandaki liboso ndenge to yaki ne bandeli ndenge bomoni ndenge to sololi elongo na papa ndenge to ye to komi awa tozokota bino bozomona toza na mai ya Mosolo na quartier Mosolo bino moko bomona ndenge makamleki papa na ngai awa mai o eza ndenge nini na simbi boye yo loba na simba na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo na uti koyamba bandeko awa biso bato vande awa pembeni difficulté na biso eza awa ezali ya courant mais courant toza nango mais eza stable te toza na problème ya pont na biso pona ko katsaka facilement poto soma biloko ole ko tosala bato kuna problème toza nango yango lede ezali problème ya ba WC awa ba WC penza donc WC penza ezate place bato bazo sala ba salité na bango ezotola kana mai même mai o biso tozo sukola vraiment ezali stable te pona biso surtout pona bandeko basi infection eza makasi bon ce qui boko koka kota la biso likambo oyo elongo na bandeko oyo ba uti ko koma awa na esika na biso boka kolanisa mawana kaka bino kaka bosukola kaka na mai ya Mosolo bozo ni kabila na mai ya Mosolo boza makamtu na mai oyo biso nyonso côté oyo nyonso aux environs ya mai oyo tozo sala kaka donc tozo sukola na difficulté mai penza ya malonga ezate mai ya malonga ezate donc ba place pe ya kokatsa ya malonga ezate difficulté toza nango awa ezali yango wana. Merci beaucoup papa wana tutambolo la biso quartier Mosolo ngo ndenge sengeli na ba mai yango tozo kende toka chapon hein bosi wana siko toleka ndenge nini boy wana moi poinza boye koto boy boye bosse tozo kende kuna na pont mususu awa moyen ya kokende zati bandeko wana bomoni bozona da biso partout bisike zomi bino na ya biso podcast télévision tozali awa na quartier Mosolo na mai ya Mosolo toko tesa bino mai oyo ndenge te bandeko ba ko sukola ndenge papa pe ali ko sukola ndenge makameza ko sukola makamtu ndenge za normal wana tozo kende to kota boy papa wana bomoni na papa tozo tambo na papa elongo ndenge za wana omoni bandeko bomoni tozali na quartier Mosolo maya Mosolo bomoni kalakala na mboka ndenge tozalaki ndenge bamba ndenge bande kusukwa bilamba na mai na moni susu mogali zwa mwana wana mwasi ndenge zo sukola bilamba na ye bomoni ete yaya mwasi leki mwasi azo sukola bilamba ndenge tavandi wana batandi toza na mai tozo tambola wa na mai ya Mosolo papa na ngai tobeta na mwa lisolo awa ndenge zali o etali mai ya Mosolo na moi pe mama na sima mbote mama na ngai boni mama malam yo po sukola na mai déjà te na sokoli te ma ezalaka solo moya ko sokoleza te mais quand ça des fois na mona bana ba sokolaka pe na moni bilamba bozo sukola ba sokolaka bilamba bana pe ba sokolaka mais biso ba mikolo to sokolaka te lokolo yango ezali kitoko te yango wana to lekaka na biso mais à des fois pe na mona pe ba mikolo pe ba libero sukola na sir bon parfois ba mikolo mususu ba sokolaka maye moya ko yebeza te lokolo ngana za na mopaya na witi na ngamboka yango na yeka mikolo yo moya ko yeba kutu ezate. Merci beaucoup na papa tozo tambola merci mama Montréal toza kuna na papa tozo sola zwa bandeko ya baleki ndenge bali ko plonger na mai ndenge bali ko sukola na mai bomoni tozo keni na bino na nganda Mosolo quartier Mosolo pardon nganda Mosolo te quartier Mosolo tozo tambola papa siko wana siko kaboni kaka boy kaka mai na mai nyonso oyo kaka biso nyonso o tozali olo ya mai difficulté nde toza nango kaka yango na moko a défaut mai soki etondi e débordaka soki e débordé ndenge wana bon ewumelaka pe te ekiti nango mais vi na biso kaka ezoko dépendre kaka na basani kosukola donc tozalaka na difficulté ya kosukola bamikolo basukolaka biso nyonso tosukolaka kaka na mai oyo na mai oyo tosukolaka nango kaka yango oyo tosukolaka donc c'est basani pe bosukola na mai basani pe basukolaka pe na mai oyo bamususu o balingi bakosukola basani na bango na mai oyo bake kuna bapase yango bamususu balingaka te kosukola yango na mai oyo po mai oyo ezali salite makasi ezali bayaya mais bino pe yo po sukola na mai osukola na mai aussi so sukola
Yo position sukola. Nga sokoli te. Pona nini? Malili. Oh, donc c'est le lobo sukoli te malili hein. Nana ngo akokendo ko nanje na mona kasi. Baby on nanje na mai. Amamuke. Hein? Amamuke. Ah, d'accord. Mais y kasi mais poli yabi ko nanje te. Asokola ka mama. Ah, asokola place mama zali. OK, tozo kende na maya mosolo bande ko bino moni ndenge makambo eza koleka ndenge zo sali milongo na papa tozo tambola balobi ete bande ko awa ndenge moni bango bali ben a problème bali na capitale mais lokola be capitale te lokola moi bon na kokola bolimbise lokola village mobo tozali na sele na plaza quartier mosolo wana bomoni ndenge bande ko ndenge bazo wana bomoni bande ko ndenge bali ko sukola na mai oyo ete babengi mai ya mosolo ndenge bande ko ba sukola na mai ndenge ezali bomoni bande ko bazana problème penza ya mai ezali te bako sukola basani be na mai oyo bazali ko samaka na mai mo relaxa bande ko bamona nangana lingaka vraiment balandi ya podcast bamona biloko eza koleka na lingaka te bamona nzamba chef nzamba na lingaka bamona biloko toko kotisela bango ndenge baza koleka bomoni ndenge bande ko ndenge bali ko sakana be na mai ndenge bali ko kende na mai kaka basukola kaka boy basikola ka bilamba to sola pe na mama koki ko expliquer biso pe moi makambe belé mbote mama na ngai mama mbote mama to mono zo sukola kaka bilamba na mai c'est que réside zo ay quotité mais kana ko yebisa biso mais kasi to mono ozo sukola kaka na mai bilamba kala mai po mai ndem te sunga biso makasi dodo c'est mai o sunga bino makasi tonika bilamba basani yo moni sunga biso bana pe basokola mais kasi kotala mai yango kasi tomona mai yango moi salité ezali ti banie mai mbula nde uchobeta yango moni za salité so mbula te dala nango propre mais kasi kotala wana kasi awa na mai obonika basani to bato ko basokolaka bato basokolaka mais kasi kotala kuna nanga mtomoni ti yo ni eleki wana bacho nyonso ta biso ba wesa nyonso eleka na bacho soko bato basali mai echola microbe pe echola bato basokolaka bongo kasi ni ebwakami microbe pe echoli au moins kapa boto saboni toni kakabu nzambe ga mtabatela ba ata osokola mai pompe okufaka ata osokola mai musolo okufaka siko to sala nyonso ka we muna nyango to sala parce que okolbani na bande ko bakonda biso bakonzambuka bakonda biso pona eta obino bozaleli ata ko na village yango na mona boeteke na mboka ndenge tozaki na mboka to mona tiya nie eleka na kati ya mai bana pe ba ko sukola wana bakola basombi ka bapemela ba musolo papa parce que bato ba osani ba ochaka ba choka na ba musolo ka po eleka ya le kwa coup direct siko ya coup direct o pepa ngo teleka mbamba moko chioli. Merci beaucoup bandeko wana bomoni ndenge bandeko bako sukola mais bo plonger te yo si soki malili yo Daki malili te. Oki malili te mais yo vraiment c'est plein na moye na mai c'est kitoko mais quand on ko plonger na nukasi wana leki ke ya ke na mai parce pe na mai na ya mwasi pusana loba ya feza yaka viens yako loba ya feza zo plonger bien na ya mobali bomoni bandeko bako bunda na penza na mai oyo etali mai ya mosolo bandeko bako sukola na mai oyo mepe ya feza yo pe ozomela mai oyo na munoko yakana lobana ya feza ozomela mai na munoko non mais la hote na njende mais ka soki ne so meli ofungola munoko mone ko koto na munoko dena fungola munoko tena kangaka msunde pesa musinde to meli mai bosko loba mai yango eza solo solo te eza bien yo sepel nango est-ce que pe ndenge po sukola boy omona pe ba niele ka wana eleka ebele eko kola na ba elanda kuba diare donc ba diare landa maka elanda na ebele mai zema de mettre sukola ka pona pompe musika Merci beaucoup bandeko wana bomoni tozo tambola na bino bomoni
bandeko oyo bokolanda biso tozana mai ya mosolo bomoni ndenge tozana bandeko ya Montréal sunga bandeko oyo ezali installation oyo barobenga ngo BWC mais na kati wana bomoni tiyo yango wana eleki tiyo yango wana eleki tiyo ya niei tiyo ya niei yango wana eleki ekendaka bisika te bana bakosokola bo tokota pe na kati ya lupango tosolana mama na Montréal zwa lupango mobimba tokoswana mama totalisa ye lolenge nini bapepaka wapi ni ebwaka maka wapi ezopesa passe pe papa yo pe oza pe sur pe na makambe eza koleka na mayo bino boko nika basani penza na mayo ba diarrhée eza koleka bon eza propreté mais autrement ça les athées tout ça pembeni ya mai autrement ça les athées ce qui l'état ko prendre ba disposition sous poto ko prendre ba disposition na ke ba salité qui tra mai te ezala na place nango o esengeli ke yango ekoko za la place wana mai ezala nango ka libre wana ezali ba konsamboka po batalela biso yango. OK donc na sens wana. Ah merci beaucoup mbote mama na ngai mbote na yakuna tobeta mwa lisolo boni kuna nzamba zo batela bandeko wana bomoni tozali awa tokota toswana mama lopango bomona ki installation ezali ndenge ezali toswana mama mbote mama na ngai mbote mama awa koindi makasi moyo tosoleza te mais osukoli pe kana maya mosolo kaka ba mai o pe kaka ezaka bilamba bozwa kaka oui mama lobi alingaka biloko wana te moni abia yindi moya lekeza te bo tokende tokutana bana membre bandeko bokolanda biso na ya biso podcast télévision tokotesa bino mai ya mosolo makambo ndenge ezali ndenge bino moko bokomona ndenge makambo ekoleka ndenge tu ezali kotambola bato bakosomba soma mapangu par-ci par-là ekopesa pasi bakopesa eza kopesa pasi bakosomba lopango kota mai moya kosala wese ezali te makambo ebele ezali makambo ni ndungu eza okota yango bomoni pasi likola pasi papa nanga banani batekela bino lopango awa bato batekele biso mapango awa ezali bakolo concession oyo epa ba masere basombi lokola bespace na bango ezala kiti na mai awa yango ba place mususu bambongo penza ya grave o bato bakokozwa po basomba mapango donc na likolo ezate yango ba profiter ki to somba pembeni ya mai awa biso nyonso. D'accord. To puta pe to swana bandeko awa ne papa a lobby tozali na mai ya mosolo toza na quartier mosolo tozali penza wana na kati vraiment mosolo yango bomoni tozokota Montréal zwa bandako laksa awa ndenge te bato basombi na bamai nesu lopango botala boboto yibi wese ezali te zela totuna biso na bino na biso podcast télévision mbote papa na ngai mbote papa bonio na yo talo lelo na ye na mai ya mosolo na quartier mosolo nde quartier be mosolo mosolo quartier mosolo mais toya wa tokuti yo wa mai kaka usukola pe kana ba mayo te na sukola kate pona ni yango na yibite ezama ya musoto po banyeye leki ezama ya musoto banyeye pe leki na kati bosiko banyango sikeze uta na iba ndeni tozo mona izole kaka papa pezika mwa koseka bolimu te papa banye ezoleka siko yo pe siko pe osala pe wese na yo bimisa tiyo na mai kai na zana wese te pona ni kenda kusumba kaka epai na baleki na ngai kuna bosiko bosonesi posa ngo zionesi na butu donc posa nesi ba désert zio il faut kosumba il faut aussi soulager te esimba ngai na baero wana te donc awa mobimba wa lopango no mobimba ozana wese te wese na ngai ezali pont na ndenge nini mekano koza bandeko podcast pont ya biso oyo batekaka wana nini po wana c'est que papa wese ezali nde po bandeko balandi donc wese ezali po okoloba nini tango zomona bana bako sukola bakoko no bako sukola ba jeune fille ba jeune garçon ba maman bako sukola na mayango abosoto okoloba nini na bango esi esala ko belo lenge bon mais bana na ngai te na loba nini
Toza bana na ngai te. Badaba le tete koma kufa. Wana etali baboti na bango. Po bango nde bezotinda bango na mai bayebi mango. Tinda bango te, po bango baza wana ata ba parents. Bandeko ya biso podcast ezo. Papa pardon na moi papa masoki toko la osala papa. Papa ata o seki sika ba pardon papa. Yo ata conseil ko pesa ba kokolo te bana na ote. Na ko pesa te. Pona nini? Po bana wana bana baguti na banda kuna bango. Ngai na pesa mwana conseil ya marketing. Dote do etake papa omoni mukoko obi mwana mwa zo tambola mabe. Moi toli moi conseil te ko soka na mayo te ko sala boete. Ah te. Wana simbi ngai te. Donc yo opesa conseil te. Na pesa kate. Pona mwana na yebi yete uti esika uti ngai na yebite. Na ya opesa conseil na marketing. Donc vous tu sais pasi bandeko. Donc papa azana ye mutu moko apesa bana batu conseil te atala kaka bongo stili kaka bon point nini baza makelele. Po mwana auti na ndako na bango. Eske ngai na ya hotelimisa ye na pesa conseil ya kuzoa yango? Na kopesa conseil ya marketing. Parce que tindenge baza ko suka na mai boy ba mama ba jeune fille ba jeune garçon ko pesa mo conseil te bo suka na mayo te mayo baniele kaka. Kai eske mai na yebi mai ya Isaiah mai ya Nzambe euti kaka na Nzambe e bandiko kuchola mengai na ya upesa bana conseil te bo suka mai yo te pona nini ngai na Nzambe wo na kela mai wana ata ba pesa ba meka banye zolika ata na pesa bango toli bakoyoka te. D'accord. Merci beaucoup. Merci bandeko. Toza pena mama, to meka oswana mama, mama nangai to sola moi moke masolo. Yebisa no biso nanu, pardon mama, yebisa biso nanu. Toza awa na maya mosolo. Toza na maya mosolo. Tozo mona bana bali ko sukola na maya mosolo. Papa tomoni bana yoka mama. Tomoni bana mosolo. Yebisa biso banye ba salte kenda be wapi. Papa, likambo wana eza likambo ya kutuna ngai te. Omuni ba wese nyonso basali ma salite nyonso wana ezo kotoka na msolo. Logo le biso toza ba pai awo tokoti ebelete. To sali ata mikolo ate to sali sape ya biso ya libulu to sala ndenga batu nyonso bazo sala salite kotaka kuna. Sikoyo nazo yebate. Il faut na lobat. Nga nazo yebate. Sikoyo balo. Yo yete. Bon ça va. Si tu t'aimes ces abo toye awa. Bon ça va. Ya biso podcast télévision toye to kiti découverte kota la bana ndenge ba ko sukola na kati ya mai ya mosolo. Tomoni mai wana ba mama ba ko sukola basani ba mama ba ko sukola bilamba bon par erreur pe yo pepe okoza pe osale la kango mais bosikoyo ba salte le kakawana. Basalte le kakawana. Est-ce que eza vraiment propre? Yo pozo sale ba salte wana tayo mo. Ezaka propreté e bandika mboko yo mobimba. Banda musolo likolo. Ezaka makambo ya salite. Sikoyo biso watozana problème te ezaka makambo ya mboka propriété ya bien ezate pona mayo bazo sokola bazo salela bantu mususu kasi pona wese nyonso bande ti soki na be ya te soki wapi salite ezokota kaka biso lokola auto humilité sikoyo ngana ko yebate susi na yo nazo yebate o ezani ni po firmer na yeba ezani bon siko wana sikoyo yope soki osali pe weseno osala pe batuni otunde basali na sala nenga na tena ochumbule libulu po nani wana na kuzwango wapi ngana za muntu ya keba nenga boy na kuzwango wapi balobi ezala soki $100 soki 50 nini ngwa tiyo ngai na kuzwango wapi na kusala kaka na kamwa lupango na ngayo yo na vandi po mai na zo salelango. OK. Merci beaucoup bandeko bomoni ete tozalia wa na quartier Mosolo na maya Mosolo wana toza kokende to tambola na papa azali ko tambola ko la tabiso penza makambu ebele na oyo esengeli ndenge tozo kende tozo tambola papa na ngai guide tobi manzela bo na mai tobi maboye
Ah OK, toi maboya hein. OK. Ndenge tozali ko kende bandeko balandi ya biso podcast télévision au moins to ko tambola ndenge komona ba mama ndenge bali ko sukola na mai ya mosolo ya biso podcast télévision ndenge bomoni ndenge to ali ko tambola na bino elongo na mai ya mosolo. Mais awa ndenge toali ko kende bandeko bomoni Montréal izwa bandeko wana zume bango toali mosika kuna moya ko kende penza te na mai bomoni bandeko bazali ko nika bilamba bazoni kabilamba baye pe wana ko nika bilamba papa na ngai mekano koloba na makamde bandeko balobi bango pe ba kosala peka wese lokola batunyo to basali ba salite zo kende wana pa na yo za doyo kota sika nga naza doyen ancien même soit disons balabala oyo bozo kota boye ba pesa na kombo na ngai parce que naza ancien nga mutu na yebi makamba koto nyonso na ndenge place nyonso etekami na yebi na yebi à l'époque mai ezalaki ti awa bato bazozwa mai awa ti na ndenge bateki awa nde na ndenge bazokende ko évoluer ti kokoma ti na kati kuna donc na yebi histoire ya awa nyonso. Donc ezali problème donc bato basombi mapango awa moya kosala autrement ezate yango nde bazotia batiyo na bango na mai pour na difficulté wana mais soki l'état akoko prendre ba disposition mususu pour te batiyo wana ekota na mai te bon toyeba soki ndenge nini tokoko kosala wana l'état nde ako prendre ba disposition mususu. Siko papa na ngai awa na quartier Mosolo yo bi avenir ngo bapesa kombo na avenir bapesa kombo Mvula. Yonde papa Mvula. Papa Mvula ngai. Papa Mvula le lengete yo ozali pe chef du quartier. Naza chef du quartier oui. Parce que décision ni oyo chef ozui ne sika moi mai ezate régie des eaux écoute ezo tala binote moi mai oyo kaka bino mo bo sukola bilamba ka bino mo bozo sala ba makambo zo mona te ezo déranger. Ezo déranger effectivement même soit disons biso ba mikolo pour mai mususu sukola ezate toza ba forage eza likolo kuna bako so mai baya nango bako ko cha mwakisi kuna po bana wa melaka po biso nyonso to melaka bana kaka te mais ya ko sukola bon moyen kosala autrement ezate à défaut ko zanga moyen ya kosoma mai wana biso nyonso sukola kana mai oyo mais ezosala biso ezobimisa biso bagal na nzoto ezosala biso ba mukusa donc ba biloko ndinga wana donc décision biso de kozwa awa ezate tandis que biso za biso moko donc décision moko toko kozwa ezate mais décision nanga na ko loba boye ke mai tozo sukola eza mai ya salité. Mais ça mai moko ya salité il fallait pas bana basukulaka il fallait pas biso pe ba mikolo to sukulaka ngo mais le koto zaka pembeni ya mai compte rendu ya ba moyen donc ezate ya kosomba ka ba bidon na air nyonso ba ya basalela ti to sukulaka ngo ya onde to sukola nango mais soki ba consiper ba ko tala biso likambo na ba bongsela biso yango to donc ba pesa biso donc ba directive mususu ni toko kosala poto besoin mai ya propre ba namba sukulaka na biso ba mikolo. Merci beaucoup papa. Ni bandela mai bandeli boy. E bandela mai bandi na likolo kuna. E bandi penza na likolo musika penza. Yango nde yego kitati boy. Bon wana kuni za nini kuna? Wa kote o nyonso ezaka musolo wana. Musolo yango e bandi boye awa ikiti kinkole wana ikiti na fleuve. Est-ce que toro koma kuna koleksa bandeko babone ba kuna biso toro koma kuna? Ti na kote kinkole. Non te awa kaka wana pont. Côté na pont kuna. Côté na pont toko kende toujours kende. Bon, OK. Merci beaucoup. Merci bandeko balandi ya biso podcast télévision. Tozali wana bino Montréal. Zo kuna likolo. Na komona kuna likolo ville côté kitoko bato batongi pe malamu banda kuvome côté mais na se awa on dirait le quoi batunde bazangande bazalia on dirait bato bazana ba possibilité te nde bazovanda awa. Bomoni moi likolo wana ville on dirait kuna kitoko makasi batie pe na moi prince eza wana na étage wana prince eza wana ba moto ezo leka ba camion ezo leka kuna vraiment eza stable mais problème na bango ezali kuna ya bilamba pe kosokola soki bilamba eza ebele bango nyonso baya kokita na mosolo lelo lokola boye na journée moko eza un peu médité yango bomoni boye bana baza penza te bazalaka wa plein ya kotonda penza ya kotonda soki oye okomona ba mama okomona ba papa okomona ba jeune garçon
donc bazo sukola kaka bilamba bango nyonso donc les difficultés bazara non kona donc moyen ezoko permettre penza te ya kosoma mai ebele pona kosukola ba bilamba on ebele ba ya kosukola kaka bango nyonso. Merci beaucoup. Wana tozo poussa na Montréal nde tozo kende bandeko balandi ya biso podcast télévision nga bino chef Nzamba Nzamba nali kotambwisa micro na ngai nali kolobisa bato bomona ba réalité ya makambo ndenge yali koleka na engomba ya Kinshasa ndenge bwali komona bato mosusu bokomona baza na makokite me bazo sala kaka na makati kaka bato mosusu moni bango bazo souffrir komona moto na nzela bo tali soko koti okomona pasi vraiment pasi. En tout cas, na kosenga vraiment na tata Nzambe asunga bakonzi ya mboka atia vraiment maboko pour nete misala ya kitoko esalema nengomba ya Kinshasa et puis partout en tout cas mboka ezala be malamu mingi mboka kende penza kitoko mingi yango tozana bino Montréal nazo na benga yaya mwasi ya pembe yaya mama mbote bo sokola naya kuna to solola Naya Nazoya toke na biso na papa kuna na pont wana bomoni bandeko ndenge bali kosokola na mai ndenge bali kosala makambo ça va bonsoir yaka boyo loba omoi bandeko bali kosukola ndenge toali kotambola na mai ya mosolo tozokende tolakisa bino et surtout kuna ndenge ezwami ndenge espace ndenge ezwami na kati ya mai ya mosolo wana omoni nazali kotraverser kokatisa tokalisa ouais papa toye kokatisa bandeko balandi ya biso podcast télévision bomoni mai oyo bandeko bazonyokama mpona kosukola régie des eaux awa ezalaka te Régie des eaux awa ezalaka te makambo belé zoleka na kati ya régie des eaux awa ezalaka te courant kut koloba te soko tali courant ba benda na nini wana yango eloko ezotinda bato ete basukola na mai boya basukola kaka na mai ya salite eloko epesi penza pasi mingi mai oyo ezoleka na mai ya mosolo basalite wana eza koleka bani ezotambola yo momoni bandeko ebele toswana bango toza komatana papa ko expliquer biso place tozo kende papa expliquer biso bikote tozo kende wana tozo kende ka buiti tozo kende ka buye comme ça bandeko nyonso pe bako pesa condoléances na bango ndenge tozo vivre na ba conditions moko très difficile surtout makamba mai oyo yango moto ezo pesa biso mbulo soki omoni bana mususu mapala te bimi bango na mutu même soit disons ba mikolo mapala te bimi compte rendu ya mai oto sukola compte rendu ya mai oyo pe na moni pe boza pe na programme courant pe basinga ya courant ya bandobo courant courant ezali mais courant est stabilité courant est stabilité mais tout ça na biso kana courant ba air mususu epeli nango ba air mususu epelate donc eza plus stabilité pe mama zolamba moi loba mama Montréal ciao mama zobu mama kusawa na sola pe na mama nano awa mbote mama na ngai mbote ozobela nazobela papa mama na yawa na maya mosolo te mena moni bana basukola te bana basukola ki déjà bana tokomi oboko pekisa bango mpona kosokola maya mosolo ebimisa bango makwanza ebimisa bango bamapalata me bainfection ebele na kati ya maya mosolo yango nde tokomi oboye mpona kosokola bana tozela ata tozwa oyo ya mbula ebeti tosokola bango mpo awa biso toza na pompi te bon siko okoloba nini na mai yango totali na mai yango mwa banie bandeko balobi ke bino tu boza wese bolekisa batiyo wana balekisi wese batiyo na kati ya mai mpo ya nini awa bisika kotumbola to bana kobwakisa eza te yango nde omoni bato ebele basali kaka systeme wana mpo ebanda koleka nango ka bongo merci beaucoup merci bandeko tokotambola na ndenge makambo ndenge ezotambola tokoswa na bandeko mais papa kolendisa mai awa mwa bandako kitoka bawese bobimisi na mai kaka kote bozosukola ka kote yango oyo biso tozali me kuna likolo baza na badale na bango basalasala badale compte rendu ya bamoyen mais awa bon bamoyen eza mpenza te ezopermettre mpenza te yango batiyo elekiliki na mai bon les deux bato baza pembeni ya mai bako kosala te parce que soki bameki kotimula donc moi profondeur ya molai po te bako kosala pe dale eza na bato pe baza na bamoyen na bango mai ezobima mai eza nango pembeni kaka donc mai eza pembeni eza pembeni soki bomeki kokitisa libulu ekoma profondeur
donc mai comme donc bandi ko bima donc yango to lingaka te ke to kita dibulo na profondeur ya makasi so bimisika profondeur ya makasi bokitika profondeur ya makasi omona mai comme ko bima comme ko bima. Merci beaucoup bandeko wanete tozoko taper le pango moko ezali wa bango pe on dirait apparemment lokola babimisa pe aussi na mai tango toko tala sabino bo mona ete bato bazali ko souffrir bato bazali koko bozana mbwa nakota mbote mama na ngai eza chef Nzamba Nzambe to sola muke na ye wana mai ya mosolo vi ya bana ndenge ba ko sukola na mai ya mosolo pekisa pe bana pe na mai ya mosolo ba sukola te pona toki sango ba mai wana eza salite moi liloba na yo nazolamba papa yesimba te bokati wana uwese na ocha wapi pardon uwese na yo installation na yo bazo filmer te ko filmer te na olamba. Merci beaucoup maman le bien zolamba bomoni siki eza boipe moto akoyi ko dusola na ye normal tozaka na maya mosolo bomoni mwa maya ngo eza wana me bana pe ba leka pe wana basukola me maman abi moye a le bezalité azolamba. Merci beaucoup maman wana tozo tambola tobimi tozo côté Sabino ba réalité oyo ezali koleka penza na kati ya engomba ya Kinshasa. Bomoni te makambo tango tezo pesa pasi makambo penza eza elengite yangwana totala na bandeko lolenge te ndenge baza ko souffrir lolenge te bali ko mona pasi na o etali mai ya mosolo maya mosolo ndenge tozota mwana bino bandeko tozozwa vraiment ta ko pesa bino o terrasse page o pe mai pe a salité ele kaka papa ja yaka ko expliquer biso wa pe oyo terrasse mai oyo uti wapi ebi maka wapi mai oyo pona o to moni terrasse seke ba mai oyo zela pusana lobela bandeko bien ba yo mai ezowuta na kati pa ba maser banda kuna bango o basala oleke mai ekota na kati pona erosion ale balexi yango donc o ezali nani canal central po ezwaka mai ya kuna yo ezoko ya mbula wana na batol ezo ya kokitisa ngoti na mosolo ebande kuna na kati eza na kati kuna na bamaser oleke mai ya mbula ezokota kuna pona barosion yango babimisaki yango libanda tango mbula betaka eya kokitawa ekweti na mosolo. D'accord wana tutambola pe tosola na bandikwawa na o Italie mai ya mosolo quartier mosolo mbote ya mama na ye moi liloba moi ko sololawa na o Italie quartier mosolo mai ya mosolo lelo kama tembele matembele ka papa merci maman mekano koloba mama to yawa to moni yawa pe courant kitoko na mosolo kuweza bien te kuweza bien te vraiment tozana courant malunga te donc to debuya kaka mais eza kitoko te eza pena stable te ba congélateur et salaka te ventilateur et salaka te fer et salaka te ba courant moka ya bongo kaka e bongo kasi nini o etali mai pena koloba kute mai eza te pasi ya makasi pena mai te tokaka musika ya makasi mai musika to ala mai te eboka ko sukola pona na mobi bino to sukola mai wa sima mosolo te biso nyoso te bat musuba dedet musuba basokola biso sokola ngo te sokola mai musolo te ba bini banyele kaka wana eza mama echola nango bien sûr mais misusu balinga vraiment te donc ko pe bino pe tokosola kana ba mama moi liloba mbote mama ngai moi liloba no boni bien papa to na paska ya mai na courant zalikana kuna congélateur na sala terre radio pe betara te lo monte boluka so solution mai na courant bosco sikoyo wana ndenge bobeti yo pe tinda pe bana basukula na mai wa mosolo be okena kotoka mai toto wa mai ka ya pompe atepesi bato mbongo ba yeli biso mai ofuti pe mbongo so mai mosolo te. Merci beaucoup apena mama mbote mama mbote papa biso e bongo wesene za wesena biso eza na sima kuna ya libulu ya dali to sopaka mai donc c'est bo sopa mai ba salté ko ikana mai mosolo te toza bana dali na biso
toza na dali na biso boko baluka bota toza na dali na biso mais pona tomoni presque bande konyo tout bacheka tiyo ane bimi na maya mosolo côté bana ba ko sukola ba mikolo ba ko sukola pona biso pa toza na dali siko bango nde bachaka nyose ezokota nango na maya musho ya omoni biso pe tolinga biso ko salela pa maya musho wana te toza kana problème ya mai bachela biso ta pompe be forage moko awa po biso mai tokenda kozwa ngo kuna na oyo nini na kabasele na prince ko biso bana basi tango nyoso memaka vesi pasi mo to pesa bongo pa ba mibale to somba mai ya kosomba to memisa to futa mbongo atayo moko ya mo to na posa bochela biso ata pompe awa po to sukelaka awa ke to kendaka kokataka ba prince risque pe na bana moko kolingo tinda mwana moyo tinda mwana ezate po ani tozoke musika ya prince ale nakidiba pe moko yo zate mwana koke ko sokoloma ya mushoro ba malaria ba fièvre tala kaka musalito ezoleka kuna eza malamu te bochela biso pompi ya mibale su courant po soki mo lile eza na quartier tala kama kama bendenge ezalaka courant na biso oyo ezaka courant mo ndike to talela ka lumière o réchaud et ça la kati nazana réchaud na ndako esala na ngote omata kene biloko ezobeba biso congélateur et ça la kati ezaka courant moko ndike to talela ka lumière o bilo mususu esala kati ozomona tekeza malamu te mais eloko pa na betela sete bo sunga biso ba mama na bana bazo sokola ba maya bo eza esengo te bo tshela biso pompe na biso awa na quartier na biso oyo kete kendaka ba prince ba risque ezali donc tozana des risques ya maya mushoro na prince pour moi na ko ke kata prince azwa mai risque na maya mushoro malade. Mais si vous toka mai na biso tozo soma bambongo na biso nzamba kosunga biso malade wana ekozala te risque pe ekozala te donc debi loko penda botiela biso mai na courant. Merci beaucoup. Merci wana lolenge mama ndinga lobi wana twali kotambola to tasi minute tozali na mai ya mosolo bomoni tendenge ba mama bali ko sukola bilamba na mai ya mosolo papa toko komata na biso ya papa mvula toko makuna lolenge ndenge ezali wana toza kotambola na papa mvula bomoni mai tozokende vraiment banendenge mai ndenge ezali ndenge ezokendele ndenge ezotambola tozotala na bino ete boko mona mai ndenge ekei mai ndenge ezokende basalte ezoleka mai ndenge ezotambola mai ndenge ezali ko déranger bato na maladie ko déranger bato na maladie bato bali kobela bana bali kobela mapalata lolenge ndenge papa mvula ndenge alobi e pesi penza be pasi mingi bandeko yango tozo pusana penza malembe bino moko bo découvrir ezali na bandeko mususawa bazana makoki oyo azama makoki ko sala be dal mais oyo azama makoki te akoki ko sala na ye dal te ezate bongo papa eza bongo bandeko ba confirmer ba oyo ba za na makoki na bango akoki pe ko sala dal parce que ezali na ba biloko ebele o ba koki ko diminuer mai pote ba ko sala ba pour perdi wana ba wese wana ya dal wana mais ba mususu makoki ezate donc yango wana donc pona ko faciliter au lieu que ba sumba kandinga wana na balabala ba cheche ka batiyo na kati ya mai po ekita na kati ya mai po makoki ezate wana bandeko wana binongo bomoni ndenge tata ndenge asaboli tata ndenge alobi ndenge tata ndenge abeti sete na ebomoni ndako oyo wana bandeko tokomi wana tozotalisa bino pe tozolakisa bino awa ezali ndako sime tala ose na bango yango wana tokoki kofungola mwa moke ndenge ezali na mai ya mosolo quartier mosolo eza kopesa pa mbote papa na ngai mbote papa moi lisolo to solo le ndazwa moi papa maloba moi lisolo moi maloba bonne santé papa bonne santé mais yo pe ko vandi kakao merci beaucoup bandeko awa ezali direction ya mai ya mosolo bomoni wana tozokota na bino awa eza wese na bango tala bato ebele bakosukola tala wana soki ofungoli boye wana omoni banie moi kitonga na batie ya basalti
wana ndenge ezalaka moya ya kote ezate boto ba soki tondi ba viser ka wana na mai soki tondi ba bwaki kuna yango moni eza penza kopesa pasi pe mingi tozana bino elongo tozana bino ensemble tozali manaka na biso e komi penza na suka merci na bino bandeko wali kolanda biso tozana bino na kati ya biso podcast télévision tozana bino elongo na pesi un grand merci na bandeko nyonso tout bazali kolanda biso merci na bandeko nyonso tout ba lingaka chef Nzamba Nzamba merci na bandeko o nyonso tout o tout bazali kotambola na biso merci na bandeko tout bozali kokomela biso ya biso podcast télévision bandeko bo partager bo commenter to tesi bino mai ya mosolo ebele boye bakama ya mosolo te tala bana bako skola mai ya mosolo bana misu bazali kobela bana misu bazali kokufa na kati ya mai ya mosolo na singete bo commenter bo partager bato o ya kosunga boko kosunga bango bato o pe oza pe na mosono lingo tiela bango forage pona bayaka kosomba mai okozwa pe mosono puis oko bénéficier mbongo na ebele ekoleka malamu botika malamu bana mama kima bota bino nde tukote be malasima bye bye ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika